chaîne Oyeza ko pambola biso Oyeza ko sala bana nzambe malamu mingi penza nzela na maloba na nzambe biso oyo tozongi lisusu pona tina na kolobela oyo thème na biso toza ko matango nyonso thème nini mama sekele ya libala zangai molinga mina bino évangéliste Maku wazana pembe na ngai komo na Serge Joly waza mosongi na ngai mama koko pesa bandeko na sombote na pesi bino mbote na lingilo mina komo na Yesu naza pona ndimi ete bozana ngambo wana amen ngai komo na ngai Joly mingi bayebi ngai mingi pe bayebi te na ntalelo to sali connaissance amen to bondela to tika tango pe maloba na nzambe na boko na nzambe bandeko balanda biso to bondeli Zambe merci encore une fois le Seigneur. Yo salim songolu ya kozali bosona yo Zambe. Tikete maloba na yo Zambe ekende na bandeko koyoka yango. Yawe sala misala Zambe ebuka bitema oyo ezakili lokola mabanga. Seigneur Jésus de gloire. Tika protection divine ekombe biso. Bolamu na yo emonisa makati na esika oyo pe Saint-Esprit guide biso na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Wow. Tokomi na tango na biso ya sekele ya libala. Oui, toza na tango na biso ya sekele ya libala. Na koyemba mwa muke. Mabala na biso eumela seko. Na pasi tone sengo totalela Nzambe. Elonge jalise nai. Elonge jali na bambongo te, elonge jali sena. Elonge jali na polisi te, elonge jali sena. Elonge jali na doktere te, elonge jali sena. Amen. Amen. Tuembike elonge zanaye, poto nito lobela. Succès. Ah oui, comment vaincre la difficulté dans les mariages? Ndenge nini tokoki kolonga pasi kati na mariage. Ndenge nini tokoki kolonga bitumba pasi la difficulté minyololo. Alinga na soleza minyololo kati na mariage. Donc tokoki kolonga yango na police te. Oui, tu kolonga jamais la police. Tokoki kolonga yango na docteur te, tokoki kolonga yango na mbongo te, donc tokolonga yango kaka na Yesu Mesia. Amen. Amen. Po toyebi ke libala eza o Nzamba sali mamako. Mais batu babundisaka libala. Donc mokili ebundisaka libala. Na bi batu po ani po Nzamba sali mokili eza malamu. Après tanga sali mwasi na mobali ndesika ba problème ebandi. Ndesika to mona bitumezo kota na libala. Donc libala eza malamu Nzamba sali yango bien po o sali yango za déjà malamu. Yende Nzambe. Donc tango ya sali esengeli ka pe apesa eloko moya bien na bato ya sali. Yango na apesa ki libala. Donc Nzamba mona ke libala ezelo ko malamu na mokili. Mais sikoyo na trajectoire na biso nde tozomona ba difficulté kati na libala. Sikoyo tokolonga yango ndenge nini. C'est ça. Vous avez raison maman. Olobe loko wana pourquoi na kati na libala vraiment tellement libala ezali tan bato bala li bato mebale ba ko kabwana kata Nzamba ko benga ka bango to Nzamba bengi moko wana nde bakabwani yango no monisiko nzela tellement eza mulai vraiment makasi bokoza na bangomba bokoza na ba descente ça veut dire ba difficulté ba mer moment yango no moni tozoloba eke difficulté dans le mariage. N'est pas que tu ma casse maman to ko lobela encore na mbala mote hein. Mais Nzamba ça abso grâce. Oh biso na bande ko ana ngam suto ko comprendre o amuke to loba. To bi difficulté dans le mariage ndeni to tanga nan to poto bana matière to tanga na Genèse 16. Maman utano na to bando ke malem na premier verset. Oui. To dans la Genèse chapitre 16. To tiki bina tango za malamu ntango zola na biso za na Bible na opembeni pona kola na biso. Genèse chapitre 16, tu vas dans le premier verset. Ok. Alors, mon tour dans le Kamozali était Agar, naissance d'Ismaël. Bible, le premier verset, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Amen.
Amen. Parce que to boni bisika makambo e bandi. Amen. Otobi ke nzamba sali bala eza bien, mais makambo e bandi. Sikoto makambo ane bandi ezo senga na biso discernement. Pour atomoni ke Sarah zaki mwasi ya Abraham abandaki kobota te na ta o azaki na Abraham amizula kize mtende makambo ndenge esika o elobi na biso mais surtout continue to mona ke Sarah yemoko comprendre ke abi nazo bota te pon Nzambe a impido Nzambe akangi don Nzambe eza na portugais abi ke Nzambe a impedir ke ngai na bota donc zo comprendre ke Nzambe akangi siko ba problème ne se bandi wa pitan tozo zanga discernement parce que Sarah comprenait que moi zo ebisa Abraham abi Abraham to va no tangu mulai oza mbali na ngai na lingi yo mais namoni esengo ezokoka kaka te po fa to zatana mwana moko a to sekaka to zatana mutu to tindaka mais sikoyo Nzambe akangi mabota na ngai donc lilobana eza bien Sarah zoloba ke Nzambe akangi mabota na ngai mais alobi yango neti sans discernement pour ceux qui azaki discerner na likambo azoba koloba te ke siko ndenge za Abraham po alobi abisa Abraham bota na pesa yo servante na ngai mwana musala na ngai akoma mwasi na yo. Donc maman vous avez la raison mon Bible zo la biso vraiment awa clair que Abraham azaki na mwana te azaki na mwana te et puis mais azaki na mwana musala na kati ya ndako omoni diable asala lolenge nini tango difficulté moko za dans les mariages alors que moyen atel somo emergency moko donc exit moko emergency donc sorti moko emergency mais ce qui peut discernement ezalité ça veut dire yo mona on dit sorti moko ya malamu ya onde tolobi pour na Sarah oui. Donc yemo ko abike Nzambe azoko empêcher ngana bota mais non lobi wana amoni siko sortir emergency moko boy c'est ça OK yemo ko soba ke Nzambe donc ce qui Nzambe empêcher c'est que akofongola na ye oh bibi Nzambe mtape c'est ça donc c'est que nenga empêcher on n'est pas kofongola mais siko sans discernement omoni sorti wana omoni sorti wana yango omoni pour ebisala mingi bande ko na biso omoni difficulté ekoiko zala mais ekozala mingi kozala na ngambu ya Nzambe na nzela mabondeli koyeba na difficulté otozana yango kati na libala est-ce que ça voisin doit apporter une solution ou maman na ngola doit apporter une solution ou papa na kisam doit apporter une solution ou Nzambe muta ko pesa une solution yango no moto ko parler awa semaine passée tout ça qui triangle na kati na libala donc mobali azana se moi ça azana se et puis Nzambe azawapi na sommet. Donc prière na biso sa nini et matapa Nzambe Nzamba pesa biso voix pour tout ça la sortie na difficulté wana amen yango te mama yango tanto bandi to embike mabala na biso eumela seko solution eza na docteur te solution eza na police te solution eza na mbongo te c'est ça solution eza pa Nzambe na kanti so to comprend awa Abraham azaki mosali na Nzambe o vraiment Nzambe alinga amen oui o lelo biso so to bengami bana na Nzambe par la foi pour Abraham Nzambe il faut papa la nation oui Bible zo bango clair il dit que nous sommes les fils d'Abraham mais ce qu'on est sika oyo omoni ke moi sika tina libala moi ça ça influence que biso basi soto telemi donc moi ça influence le pas que ceux qui ne comprennent bon moi si na ote mais ceux qui comprennent bon moi si na yonde konanga yaya moi ça influence na libala na musala na ba donc partout na société na monde moi ça influence alors awa influence ya Sarah et dominaki na ba capacité ou bien intelligence ou sagesse ya Abraham parce qu'Abraham azamuto aneko yoka Nzambe Abraham azamuto ayebaki mungongo na Nzambe mais tant Sarah zoloba Abraham comprena kite que voix oyo tes avoirs Nzambe voix oyo Sarah zoloba tes avoirs Nzambe te Abraham asedaki na kati na Mateo tuko leka pa mako te yabike tangu Nzambe Yesu amoni samili boso ba disciple abisi Pierre boka le soufile Pierre alobi te voix oyo se na yokango voix oyo eza différent na ba voix nyonso nga na yokaka donc esika oyo soki Abraham comprendre que te Sarah lobaka na ye mais voix oyo zoloba lelo te oyo eza Sarah te donc Abraham nga oteleme l'esprit wana yango na moni litoi no molimo kolinga kopesa mpa mutu nyonso te akotsa makambo oyo eza na importance te eza litoi po yoka Nzambe alobi nini amen donc ça veut dire que eloko lobi eza important mama même na verset 2 Bible ezoba na biso awa Sarah dit à Abraham puisque l'Éternel m'a empêché d'avoir enfant donc comprendre et que Nzambe lokola yene mutu asali aza epekeselo ke mwana ya ça veut dire que lobi pe
nzambe akosala nini akopesa yango wana esika nalobi pama ok moni influence ya basi biso basi twana influence yango wana moni influence wana esaki ke edomine Abraham. Abraham siko atali yango mona ndeti bolingo papa bolingo eza te mutu akaba oyo aye mobala akaba oyo aye mwasi papa na ngai soki so kaba yo mwasi obike boke na bino feti na camarade na ngai boke na bino soki muninga na ngai aya kolala awa ponga na ozala ta contrôle bino bakaba ka mwasi te tangu nzamba banda kilikambo libala sala ka mwasi moko mobali moko donc tangu difficulté ekoti kaka pa mwasi moko na mobali moko troisième personne akoko zala te troisième personne seulement. Troisième personne, il y a un instructeur nango. Amen. Yesu Messie a un abisso. Alors, ce que troisième personne, à kota qui na couple Abraham na Sarah, na manque ya discernement. Oui. C'est ça. Donc ça veut dire que Abraham Awa, il fallait comprendre. Il fallait comprendre que c'était c'est que tous de la nabiso. Oui, tous koko na bino tata na bino wana msuto luka likamususu mais siko yo lobi bien que Abraham moni botano na peso servante na bon nzambe akangi Abraham alinga hotelemela ndo nga batende nzamba kangi angalo beza fois moko étranger pour voir vraiment donc na mona te que moi mobali moi si vraiment abala mobali na que non kende na yo comment moi si mobali a moi si wana. Donc, ils ont vraiment. Même si on a sauté à l'Iloba ensemble, on a sauté comme mariage, maman Hortense. Donc, jamais à ta moukili et que koufa lobby, na lobakeo, par exemple, kende na yo, comme te. Donc, l'offre faut y souvent quitter le bilan que, soit par exemple, couper ça et moi suana. Te na kosa na ngote, pour na ebi kaza angai. Donc, bah, l'on a et pas inaye. Donc, étant où Sarah, à l'obaki loba, on a deux, ils esprit. Ils ont des konanga, ils sont là, kende na yo, yo kati na za pour sortir za yote. Osa na posa na ye. Bah, l'on a l'obaki, sur eux comprendre kaza mobile na ote. Pour ça na bato, bah, va na ba on andaku. Mais moi, si azana likane, si ne mobile pas likane, c'est bah, ebi que tozo vanda poto vanda. Mais ça mobile na. Avec un moment moko. Donc, kabo na biso. Donc, yonga mingi za moto kota la feti, yo kota liboso nga kota na ngana sima. Tu bien te yo kene no ngana okeka ko pesa ba mbote na ndaku. Parce que yo yebinga pe na yebike mutu na mutaza likanti na ye mais o yebika za mobile na ngaza mwasi na nga soko bala kingai ozaki dana âge avancé ngamba la mope na koti na ménopause pa maku soki sama ibongo tonga to vanda bongo donc na ngana lo bateke pa mako ménopause était on nga kufa bongo ba pa ata bindo dokolo te donc tonga to zwa puna kokango te vraiment ko soto continuer au monde tango Ismaël abota maki donc ça veut dire que net le buana ça dans la Bible puisqu'on a fait un verset 2 le bien que Abraham écoutait la voix de Sarah. Il y a une influence à moi. C'est ça, moi ça une influence. Mais c'est important c'est vraiment que yeba mungongo wana ezoloba. Est-ce que ça mungongo oyo sepeli osala likamwana ou pas? Comprenez maman? Jamana moni eti même la négociation na mokesi ba comprendre que même la publicité la télévision on a été. Voilà imbali ba sa publicité rare ka ezaka basi. Pour être moi bon négociation les ama kasi mingi tout ça ba ministre ya basi ba ki ba négociation na au moins négociation c'est pesé comme très bien moi la mutaki na nga muso ko seka seka ye moko donc Abraham ayoki mungongo wa Sarah o siko eloko za kona important makaka ko sima loko la nzamba empêchaki ça veut dire que nzamba ko pesa alléluia pour nzamba ko préférer to que na mukili oza la pauvre oza la stérile otika la stérile nzamba ko pesa yo. Mais le problème c'est que la patience, un moment joli. Tout à l'heure, la patience semaine passée. Donc, je veux dire que patience, difficilement de côté du bal, nous devons avoir la patience. Mais quand on reçoit la goutte des années, si on a proposé à Abraham, et à qui ça vraiment que non, on a mon ima, là, mon couteau. Agar kakaboza na bilopo, ozwape, oazamwana. Mais si continue kotanga. Continue kotanga. Tanga non à 5 par mois, pardon. Ok. Nabana tu te banano na 5 pona na 4 kuneza agara zwa kizemi agara na 5 pona temps. OK. Alors Sarah dit à Abraham l'outrage qui m'a fait retomber sur toi, c'est moi-même que j'ai mis ma servante dans ton sein et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Moi je suis comme bandi yango. Donc mutu moi si to mobali okoyiko pesa okoyiko kaba bolingo na yote. Donc Abraham azaki bolingo ya Sarah kabaki ya. Mais comme on a kete ya za ngai
on a sa servante donc akomi le on a zemi servante akozala sous patron na ye te akozala mbana parce que bozopartage mutu moko même camarade oyo ayo bozalaka doki o mwana mama na ngai ntango bozopartage déjà mobali akozala sukamanaki bambanda même ileki même yaya ntango bozopartage ne mobali respect za sute bokoyi bambanda bokoyi kotia na bapoison moko apréféré bien mobali yango akufa yango tozomona leo mambo ebele eza mama yango tomona leo mambo ebele eza ya liwa papa na ngai mpo nini okabi mwasi okabi mobali soko ntango ozomona bato wana meme olali ntango okangi misu ozokomprendre likambo ya bongo oyebi mikolo eleki natalaki novela eza na portugais na basérie totalaka naotala ngo na nini na chaîne namoni ke mwasi ya libala adekonaki ake abimi na mobali mosusu batraité ntango azongi na ndako ntango mobali na ye asimbi ezali nango bien babana bango bacaresse bien makambo nyonso bien mais ntango ekomi kaka ke bakóma na moment ke batraité mwasi bango amoni image ya mobali wana bazaki bien bazoseka ntango image wana ebimi bamwa banzolela mobali atuni abi est-ce que nazokomisa ona point oyo olingi te mwasi abitete eza bongo te donc akomi na culpabilité moko kati na ye mobali sikoyo azocomprendre te bon moto na moto alati elamba balali eleki mikolo bameki susu boye donc ambiance ya bien mais ntango ekomi kaka na moment mwasi abanzolela mobali abi non eza problème nini mwasi ayebisi na opréféré na vie natikala ngai moko donc bima nosali longa mabe tosenga va bolamu ebele bima na yo oke natikala ngai moko mpo talika mnaza nango ngai nasalaki boye na mobali wana siko chaque fois yo ozolinga oza pene na ngai nazomona image wana ezosala ngai bien te mpo mobali yango bazali marié akobala ne ngai te donc sikoyo meme nakepa mobali mosusu naozala kaka bien te malamu bima mpo nga nazala bien mpo meme naza na yo naozala malamu te au moins troisième personne kambo ya kosala troisième personne amènera toujours désordre dans la case libala. Donc troisième personne ayaka na ba mbrouillement na ba difficulté et puis so boza forte bo se séparer. Donc troisième personne ça oh Jean et le bien personne Jean 10. Voilà. Il vient vous détruire, dérober et tuer. Couple ane ça qui n'a bien. Très bien. Est-ce que va prendre un kitoko? Net couple au total temps ba comme na moment ka intimité la image wane. C'est ça. Ah donc on va mon a dégo. So Agar a comme une troisième personne. A comme une troisième personne. On est position là il fallait pas à la place là. Il position ce qu'il y a. Abraham il fallait que tant que moi na musala. Mais ce qu'il y a moi no monique la difficulté de mariage, faut yeba nini ko résoudre ma problème la kati na libala. Bato musomo na kanda kena yo personne mo kena yo. Yo kasika yo mobile solo. Bona mbala solo mbala nazanani. Hein? Donc ça veut dire qu'il faut yeba maloba nini okoko bimisa pendant que vous traversez difficulté la kati na. Amen. Faut yeba ko placer ba mona yo papa be même chose. Pour ça ba maman te. C'est exact. Et to ya to so be ça. Papa musomo batanga basi batanga yo. Mais yo balanga. Tango balanga faut batanga. Et puis moi si abonga na mobali mbongo na yo ekobongisa mwasi wana soki mwasi wana za pembe olingi basi ya mundu surtout na Europe eza na facilité soki aza mulai olingi donc oyo olingi osala ye okosala aza mokusi olingi akoma mulai oyo olingi osala okosala koma teke abatanga basi aza ya yo balongi kona mpanze donc soki aza bien te bato bakoloba yo donc mbongo na yo papa eza po bongisa mwasi wana okomisa ye na gu ya basi oyo ozomona aleka basi oyo ozomona donc okomisa na gu ya te mais aleka yango mpe tomoni bamakambo mosusu ezozala bandako ya pama kumibali pe msusu maboko eleki makasi nazokotela ba mama te na opesa priorité te ke mama asala ekoba bima non mais msusu za maboko eleki makasi alors sans sagesse pe msusu ya biso mama obike na ke okabanzoto tango obike yo za mwasa libala tango longo jabilamba pa mobali msusu ambati yo asali eza baposa na mobali wana jamais akobalo jamais respecter yo parce que azo bakazwa ki onanda ko ya mutu donc ndongo longo lelie bilamba ayibike ndenge poko longo la no supa ya mutu wana msusu a respecter donc ezaka yo monde konanga mwasi osambu sinzoto mais ça trop tard nzamba za wana pona yo mais nde ba papa to sungana oyibika za mwasi nanga azana pose loko ebimi eza lisolo libala yango to bike libala vana lisolo basolo laka eza lelo tokoki yango te msupo tofuta bambonga bana classe mais lobi wana tosomba na biso eza lisolo eza te ketanga mama lobi aboni boye yo diable a visité kabongo agar soka zalaki na esika wana te likambo ça toujours bien mais soko tellement ba kabelo bimi soki bimi na nteta musuna ngana mona te mais tellement bimi na moni na yebisi yo te tout cela nenga bien que mikolo on est à 600 mais to somba ta 300 bomba la sima to so moi to solo lito yo kani mais tango bika aboni
bon so tiango te ça mais tellement ngase na moni diable ko visiter ko laksa papa mobo na panzi papa on peut ça la facilité à les troisième personne à côté. Donc nous allons parler sur la difficulté qu'on compte à troisième personne mais compte en Zambé na troisième position ko gérer yango convaincre yango seulement na prière ko ba contrôler ba mona yo pendant ba traverser un moment difficile et pour na kota ba moment na pa moko azate ke alembi bon moko ko za alembi mais yo ozana courage tele misamuninga wezala ka mwana uzavana mbitu mabati tano ya pa makuni atena olia tete malia parce que na ibi likambo yango tete ma otokelia to bima biso to kezwa mopepe donc courage wezana kati liba OK pendant ba moment wana ya difficulté pendant difficulté zali za moment of bolingana bolingana makasi bosolola ka mingi même OK musala papa pa musala mona ina 23h na ola na siko tito na bika na ke musala te ola no même ata 3h 4h-5h auquel on moussa. Donc, faut qu'on solo là, pour plus qu'on solo là, t'es ça m'a bé. So awa, bah là on bien, après bah là il bien la salle. Mais troisième personne il a été, azine moi la moussa là. Mais maman tu la bango ikate, tu vas faire la bango on balé, bah na ton peu, moi na bango ita ça, ça tanga aussi. C'est ça gars avec respect. C'est tanga ya bon papa, maman, biloko ça la ngaba kena bango balé ba seki. Ah ben papa. Pour ça mobile na été. Tu mobile été. Tu peux mettre na ye. Mais sikoyo tango akoy mobile na ye, bino bo vana subino mobile été. Ya ko chablo kuna benge pa ye papa Abraham toka na sokuna ba. Si, obe papa Abraham, toke kuna. Toke bien. Siko Sarah na mutemo ya ye. Ya mwasi. Aibi kaza ngai. Toko kende. Mutema bu mwasi pe mobile, yupe mobile. Obi ko to mwasi pour taka, mobile a déconner. Mwasi nanda ko supporter. Aleli asalini ana baneko lela. Ana zo lela, penina zo finga ana zo lela. Mais moi c'est déconné et tout le monde mibali ba kufa ba seconde amoni kututa yoki kaka omoni na kele ki wana komi na château rouge te makitina na matonga de sika za motema voni mais yo la kilibanda ngana mona kesiko zo bima mais yokutu omoni to yoki kaka ce qui ça passe hein yango to ninga te troisième personne à kota na donc papa ko kaba bolingo te ko def ba def sakango te musicien na biso mo congolais ayemba ke basola même ozobina ba devisa moi ça muninga te ba bina ne po makaba olobala moi sina ngana litoyi na koyoka te frère Patrice ayemba ngo siko nini yo ba ke ayo ka tiopoza moi si yo poza mobile te asa mobile po mko benga kaye mko lobaka ne so zaki ndeko no mobile ngalo bane maloba na te so lo bane ke na lingi yo na sepeli na yo couleur na yo nobeli na yo lelo siko po peut-être monique c'est na boti mabele kwei bon non asa toujours moi sina yo so mabele kwei ba soutien bien ça soko monique o mukuse le ki ba talo bien ça o monique o mundo le ki ba produit bien ça oh soko ni zéro faute na linu ba fongola ba docteur wana bazali donc asa moi sina yo be maman asa mobile na yo mais maman ni o sola mapeka o nini te ba dodora bien ça ba docteur pe a po baza boy o solongo za nini pour la bona nga troisième personne à côté na bona nga ke na ke kolonga bilamba pa mobile mususu te mobile yo anga na zo mone bien te na zo mona ndeti solo na zo mona munoko bien te ba dentiste baza ba docteur a po baza donc nga fola comme ça mobile nga na guna nga pour la bonne troisième personne à côté parce que ça moment a difficulté maladie moko bozu papa o ya po o ya munoko o ya parce que au but de nature hein mibali baza négligent papa nanga ka moi akamwa ba ma joli soko tala ba puis depuis le temps pour la mafuta pour papa so sokoli mwana azuma mafuta chibuni lungi kelata mais pas ma comme moi ça pas dimanche après l'église on tena pas kulenga bidana zo mona pas kulenga mafuta le lungi nzoto no pas kulite ma jolie donc mibali baza bongo mibali baza vraiment ne maman baza pour le foot de doki ko maman na ngai ko kaba bolingote o teke mobali na moni betela ke lingana nga o wana tela nso baza famille a pembe mais baza bizarre na ndengi na ye soko bine alongo la bilama no tay sous-vêtement no tali sengle o moni baza salité donc o lule pona libanda te bongi sande o ya yo ko kaba bolingote maman. Maman, au début, si on a chapitre verset 6 que 5 que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Cela veut dire Azala juge yé naga. Si on nani oyo apesa ya Abraham keno zwana yoye bobimana ye bobotana. Peut-être ndoto. Teki ndoto te vibo e pena bina ke promesate. Mais ça veut dire qu'il y a un système. Tant que vous traversez un boutou, vous traversez des difficultés dans les mariages. Vous allez poser dans le Lukanzambe. Alléluia. Vous allez poser dans le Lukanzambe pour on ne se beaucoup Luka solution libana dans Nzambe et vous allons toujours échec. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois continuer même si tu es allé l'autre tu regardes moi que Sarah bengana qui vena bina ko mwana ko vandati. Eh bien ko kati. Te ko vandati. So mutema maman mutema ngone kia.
apesi papa en tout cas bobo talabino mais moi na zali mutima ya bomama te mais mutima ya bolingo do bolingo na ye eza pika mpepa mobile bolingo na ko ça m'a fait pas mobile ko pe ko ça me pas na ye mais sur le problème c'est siko yali akovanda mais je pense que c'est la nzamba ça à la juge à Agar mais je pense que Agar ça qui m'a bêté te pour so quitter akoboma yango bi dans nzamba za juge pour ko salama donc akoboma moi ça akoboma moi c'est une facilité hein quand ça akoboma azaki lolati oh wana ebika isa problème na ena nzambe mazangi lola ye bien on a problème na ngala nzambe mais la minute on ngala komona mbanda te na miso ngako na mona doso ba bali solamba no bita on a pe na bali te maman to za fiancé na pa mo mais so ba yebisinga ba petit terne mo banda obenganga mo ba bi joli ya kambango o mo so subisi wana so kitika na re wana o mona yamba kuna mwasi o bike wana na komite mutima ngati so to kana moi c'est le séglise na so mo ndeti chauffeur wa so ke malembe na mo ti mutima na kola bien vraiment la kola bien et puis so na komi sika na même na kuti mama mobimba même yo akoka age na mama nanga na kopesa mbote te donc na komi na simbie boy bona yesu mona yesu ba zoloba fiancé nanga ngako naza tako yeba te moi ba ke funa pa marraine na biso babi moi no na zaboy si do mutema ngezo toka po bakabola kabolingo te donc Sarah envoie au tchembeli hein et so te za mukedo kiliwa akufa obi ke Ismaël abota makit Isaac pas botami wana na memi onkambo Isaac pas botami mais Ismaël alingo ke simba Isaac ndeko na ye eza na Bible Ismaël alingo ke simba Isaac Sarah ne touche pas eza na Bible mais bazama kila moko mona tata na ye abise ko simba te moni donc zuwa wana ya gar Sarah memi ngo tipa ya mwana donc ya mwana bolingo bakabola OK moi na zana innocent pour écoute ça ba tumsu li felo donc sans à rendre compte parce que ceux qui Sarah azwe comme tema mabe abomi Ismaël a continuer li felo entre temps Ismaël a grand frère Isaac mukola Abraham akufa ki Isaac bakunda ki Abraham ba omba na Ismaël mais sikoyo Sarah abengana ki abidoki nzama za juge donc ça veut dire qu'il y a ba trouble ba difficulté ya mandeliba la beaucoup de difficulté ma bebele ba difficulté mzo za kota mbetu ba difficulté mzo za lem suzu ke kota mbongo mubali babenga ka ebeno ki mande ba na portable ngama na mutaka kama mande vaca kabaka te maboko mama kako ekanga kabaka ata ko rouge à lèvres pas pesa mbongo moi c'est soma rouge à lèvres après ça raté et ça fait difficulté na mariage mais boy banene OK nango boni ka to kenona nenga mabe et tout ces ama la mutepo ba ya famille eza ya libota de fois na toujours na nenga bunzambe yo be mama te boza difficulté mo makasi na kata ndako ko ngato bisango voisin na yo to bisango leki na yo to bisango le msuta mo sina bino ne mutu ko yebisa za nzambe beta mabolongo pa nzambe malheureusement lelo ba mama ba koiming ba mama baza na distraction ko sambeleza mukie ba mama balingi sou vraiment nzambe te mais balingi oza na place nzambe banani ba monaki résurrection ya Yesu bato liboso ya kibasi hein Yesu moi ça n'est pas basi atini bango be bokende ko ebisa bango wala biso wa papa même ta balimba bacha Jésus à la croix papa wana so bomba maki ba mama bazalaki wana je veux dire que vous avez une grande responsabilité bino ba mama bonne responsabilité moko ya munene ya kwa accueillir ya ko batela oyo biso wa papa vous avez maman pour te maman bino biso que femme sage fait quoi bâtir sa maison amen bon sikoyo so abi sage abatela bon siko o aza zoba akupanza ngo kubuka yango. Donc ça veut dire que pendant la difficulté yebane no gérer la difficulté wana to ko lo makamunyo sur le loté to continuer ko lo ba yango za ba partie 2 3 tina 4 par rapport à temps mais en tout cas vous avez décidé mo côté que au fond ka non moi maman ba décision sur ça non net à sarata na zwaki awa il y a des décisions mo ka malamu te ya malamu te atamuke aji décision mo ko oyo e sunga ikututé pour être vers la fin nzamba yebisi par bino malamu salaka nengi moi c'est yebisi yo faut moi na bima est-ce que Ismaël azaki content est-ce Abraham azaki content aza contenté mais aza obligé azaki obligé azaki contenté mais azaki obligé parce quoi comprendre de voir wana et on tezaki voir nzamba c'est ça donc tina inga na ba kamba bongo mais nga on a compris que na zakati na nzambe tant on comprendre ko sali kamba bongo mbala mofo oya bonde la nzambe obiti yango na nzambe abenga ki David l'homme selon mon cœur parce que David anga sali bomba moi azonga bi nzambe limbi sangai mais ce que ça ba papa ils appellent ba maman papa le bili ba mama te ce que ils appellent ba papa akeipe asali yango et puis akangami na continuer ko sala yango donc ils ont ko enseigner nango eloko mon côté bana kuna bazolo comme ça ba devoir moi si kuna zapena mutaza pembe na edo papa pe akenda obi bible lobi o nyonso akozwa mwasi ya muninga okulakila mama benza maloba ki on pa Abimeleki
Abimelech kuta beza na ngo foti na ngai te eza ye moko nde mutu alobai ka zande ko na ete donc par avant yepe Abraham ateka ki pe Sarah alobi ke azana yende Abimelech abike Sarah Abraham alobaki Sarah za leki na ye nzambe zanga te nzambe c'est comme ka za mwasi abatu yo fo kende kuna mbali na bonde la pona yo donc papa oyo zo ka basi abatu yo pe mama ozo ka mibali abatu donc fo bo kende bino mibali yo mama ke pa mwasi wana yo pe papa ozo ki mosa to ke pe pa mbali wana ba bonde la pona wana mobali wa po za bila kelo mabe. Amen. Maman, pour que je suis sur le verset 6, on continue la semaine prochaine. Isaac te retrouve la semaine prochaine. Verset 6, c'est le bien. Abraham répondit à Sarah. Abraham, ce qu'il y a Sarah. Là, on a dit, ta servante est entre tes mains. Tu vois, Abraham a compris, à moi, la défense de soi, Agar. Exact. Bon, ça, c'est un bon déjà. Mais voilà, ça, moi, Sinaï. Sarah Agar azaki mwasi na ye. So eloko madame Abraham ko sala onezaka juste qu'il fallait refuser demande wana. Na bandeli. Obi likamno su oza mabe ya pama. Le ndo zo tambla nanga boy. Ata 2h 3h papa alfa zo leka obata matin. Non. Obata matin obakete nazana manjo. Mais so zo tambula soki na mambweni soki na kuvamba. Omoni mama utansi. O ko sateli kamo bisi mo so kendaka nao. Pona ni pose bakeli kamo za mabe. Pose bakeli kamo za mabe. Poi bikaza mo toza muyibi mais on za mwasi na yo ya wana esika na Abraham asaki bongo donc alobi ke te Sarah yo za mwasi na ngai ya za ne mwasi na ngai te donc likam na ye yo résoudre ngo après va défendre mwasi na yo ya défendre la moni va défendre ya donc que loi de yo ko zonanda kwa soit na yo za mwasi na ngai abomba miete agis à son égard comme tu le trouveras bon et Sarah le maltraita donc Sarah a maltraité encore. Donc yango tobike yango tanto lobaki ne bandeli kuna donc soki bale ba quitter quand ndenge lobaki Adam tamba bengana ki alobaki ni na kenga mote na otika ete donc Abraham alobi to Sarah ngala kitana na déjà yoko kitana biso no te defena na biso c'est pour résoudre nos kuna po wana tanga ngama kama kuna azaki te yum to tinda ngai poso batindi yo OK tango ya opesa réponse pas mutatinda kiyoti c'est comme mutatinda ko mutawtala osali yango bien ou pas. Donc Sarah a tenu Abraham. Abraham a sali. Il faut une réponse. Sarah m'a décidé. Bible veut dire Agar prit la fuite d'elle. Donc Agar a kimaka. Comprenez maman? Donc troisième personne, à vous avez libéré. Avant de pas à détruire. À côté ma bémoko. Troisième personne, vous avez camarade na yo. Au comment vous avez camarade no leka mobile na yo. Le soume moi ici. Au comment vous avez baninga collègue vous de moi si na yo. Milliers ni yo sali. Ou la troisième personne. Oh pasteur soit lobby la boy. Tout le monde soit lobby la boy. Faut yo ka d'abord. Oh yo na iboza mutu moko. Au moins il est là oh yo ngalo ba ko malamu. Tout ça parle batuna nzambe. Mais yo ko linga ngaite ko leka mobile na yo. Allez, on s'en va. Pourquoi mobile na yo Bible bibo ko mutu moko. Maintenant là j'avais to ko mutu. Mo posa ko mutu mo na majoli. Donc ça veut dire que yo ka d'abord couple ndenge ofanya bozo solo la bozo bongisa le ba mabala mingi kufi tezo ke natira ko kufa e ko kufa pete pona ni ozo kamate ya oyo je veux dire que si ma mobile na yo difficulté ali bo arranger problème ali bo arranger et puis solution ali bozu bo bongisi bo tia bolo mona se bo bondeli nzambe c'est bien ko luka bat nzambe ko bien ko luka ba voisin ko bien ko ba la famille mais avant ça la pawana e za malamu bozo 13e personne ta ke nzambe. Amen. Ce qui difficulté, monsieur Azali, on a mis tout pour les premiers ans, maman, tu recommandes. Au moment où on est Europe, plus d'années, mais ça, les salariés belé na poto, il va y combien puissant. Il va y au monde, à ce qu'on a sous maman la moutée, n'a qu'à d'anda kunaye. Mais ça, ma difficulté. C'est le problème, ça, on a. Et ça, ma comme ça, 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 tabou, hein. Mais quand même, on a tabouté. Donc, avec le temps, avec le temps, tu connais la émission Oyo, qu'on l'obéit la station. Au moins, et ça, même chose comme Sarah Awawa. So a maîtrisé qui naïe. Vous avez compris malade ce que est salami. Et puis voilà que toi, c'est que malade ba on ba comprendre nzambe. Nzamba lobi buto ate yinzi. Tongo osuka kaka. Ekotana na L'éternel ne sera pas là pour toujours. Babi voile o kuna soto taina Isaïe 27 kuna babi voile o banaki ko zipa mokili nzambe apaso alongola yango. Donc puis ça so privilège en na lieu très saint. Alors ce que comme tu vas comprendre ki nzambe. De loko ezo senga bisoka kozana écoute yanzambe. Abraham ke loko ça qui moi erreur si kana influence ya bomoi. Koluka socialité, tant on sait que libara social azalaka te. Yé mo social mo za single. Azo pesa ya message, lobi na yara nda.
photo ya mutu wana kuta la mire oh ozoma te solo bamna na parademo ye monta bangaza pas de nous te naza paye naza te église ya kate yesu sala alinga pe mama nzambe te so yo siko yo za mwana nzambe ozokele pa mutu aza mupakanu apesa au conseil bu conseil na kopesa ozona mama amen yango solo bakake na ya lobi photo wana mbalo na kuta ngote et puis qu'on kuta na ye on dit dans la radio apesa monga libala te kuluka social to ka police na police so apesa ba numéro benda portable mama si pongo o wana o landline ti baro yamba ti apesa kuna that is my phone mobile facile on se vend na carte mobile ya téléphone oza papa mega ka so papa musuma papa mo ka na soda carte escalier maroko donc na beta papa dans la histoire des fois mona kiti mais ezali pambolité papa ya zwaki yo zonga bana batanwana tango papa zwaki yo tango mususu wala mutu o le mususu baza otala yote parce que kama mwana mbali awuti potwe azeka na mwana mwasi bana batere bana mais mama fa zonga aye bana tani bazula kai c'est ceux qui battent bana otala été hein omone pona nini nzambe obi pona nini nzambe aza contre baza babia tutaki mwana mama otansi abise que j'ai contre tu as perdu ton première. Comment on a tawana maman zaki vraiment donc ça pas trop d'assigaza tata ko d'assigaza mais ya tombola bezaki mais le loko bana ngebele papa aloba te so sakani na ke benga so sakani na ke funda ukifunda pa nai bango bazalaki balaki te amen donc maman difficulté peut être là prome ko za la wana yamana ko zanga te la Congo mo Christ chaque 20 ans to za sekela libala to zonga lisusu ko loba po étape eza ebele po to yako la sape mutu moko na kati na Biblia azali pe la difficulté oyo mais aspera kitango molaki pe akokisa ko ezali posa la nzambe ye abota libanda te abota te libala ngezaki na tinga makasi mais lokola Abraham basubaki wana te lokola nzambe aza bolingo yebisa bama batu bolingo na nzambe pa Abraham nzambe aza tellement bolingo ayaki toujours kopesa nzambe akoki kotika akotika te c'est notre père de la foi Abraham mpe likama ntango esalamaki ezalaki culpabilité na motema oui motema kilo ayebi maloba nzambe aloba na ye ayebi esika babandaki na esika akomaki ayebi ke nzambe akoki kokosa ngai te donc akomaki na culpabilité na motema na ye donc papa oyo oyokaki mongongo étrangère te ezwa culpabilité wana c'est le filias de la femme ici quoi ntango atali Sara zoloba bi te mama pe ozwaki influence wana obiso basi tozaka nango ozangaki discernement te zonga kati na yo loba te papa alimbisa ngai soki okweyaki soki osalaki makambo wana o lelo nga nabengelaka o polisi me nga mutu nafungolaki porte ya likambo wana tamosu ngamu na bana olata bilamba na bana olata na bajini ngamu natindaki obima tamosu ngamu nakangaki eloko mobo nakomaki mutu kati na ndaku yango wana ngamu nafungolaki porte natindaki obima me lelo nga na comprendre ke te nalingi troisième personne wana te bajini wana na banda olata nango yango napesi yango tumba na yo yango parce que Abraham ayebisaki Sara sala na opa Agar yo lingo sala yo pe siko mama loba te papa bajini nga na lala nango na pesi yo tumba na yo yango numéro portable na pe ya police yango na pesi yo effacer na yo yango donc ina lingi na ngai lisute na comprendre que ezaki vo étranger ekota na matoi na ngai papa pe o comprendre que te mungongo ya mwasi na ngai ezaka boete o elobaki za mwasi na ngai te do mama même na sala ki yango yebi na botaki na mwasi wana na bimaki meto fuka mana lingi lisute limbisa ngai nzamba za wana pona biso donc toza apoto restaurer pour nini to vaincre difficulté oyo et continue na libala na biso parce que zaka ka Jean disait lui qui ayeka po panza sort nango ezalobi ba na biso sort nango ezalobi bolingo moko boyokana kité eza bien te amen ba mama to comme na la souka vraiment to ozonga sous lundi pona ko yebisa ko talisa susu ndeko mosusu oyo alongaki situation ope kutabanga na ndako na ye mais awa nesika oyo Abraham aza papa na biso akondima nzambe patiaki Abraham te nzambe akangamaki na ye po lelo o soki toza eza pe po ete Abraham pe azalaki amen yango wana na tango otokomi na tango toni tobondela epi ke mama biso Sara asaki mabe te ezalaki voix étrangère yango lelo toza na basara ebele mpona bato tongaka ye ke mama moko azwa décision moko pendant que vous traversez mama moko na moment où tu as courage et ça makasi foi et collabiso amour et se multiplier tout le monde qui pour babi amour et zipagnon amen alors tant amour et ça difficulté wana ya moko e bossa la porte ya ngano moni nzamba za toujours malamu to comme na suka to kozonga lisusu moko na lendi to bonde maman to bonde la pona ba couple no ça la difficulté nzamba pe sa sagesse makasi mingi vraiment pour être
bako ko sortir na ba station wana to bondeli Ozanzambe Nzambe la pusa ne pa na yo kolo po Nzambe la bikamwa moko tia ko kana yo Nzambe ba nyonso babeta tolo Yesu na ibike na tango yo ezanga ndeko na mobile pe amwasi oni ni motema esui mokonzi na nkembo oni ni motema na Yesu Seigneur papa yo Nzambe ye consolateur Nzambe yo za guide Seigneur simba bango simba mitema Nzambe tikate bandeko na nga basolola papa bamikitisa epai na yo okwakaka moko tia yake epai na yo Nzambe okwakaka moko tia yake epai no biso bakompane mabe na bino mabala wana Nzambe yoka bango lelo Nzambe tikate makila na yo mokonzi efase Nzambe oni tuzalaki badesizio bazwa pe ekomamaki na livre ya mobili Nzambe ezala efase au nom puissant de Jésus parole nyonso ebimaki na minoko na bango contre bacouple Nzambe ezala brise na kombo na Yesu Mesia soit contrôle ya bacouple parce que yo ozala ya mabala simba mitema na bango va changer pe batamusa libala na bango na kimia na kombo na Yesu Mesia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Emmanuel Emaranangai Mosilisi bapaso Mosilisi kufa ya batwe Ema ya Yeswe nangai Natayo na poshe ya motema Ipa ibiso na zotambola na yo Oza Nzambe ya banzela nanga Nzela nyoso Gase na yo Nazase na yo Oza yanga Ya ema Makanisi nanga nyoso Bongo nanga ekoma seyo Kotika ngate na beba Kopwaka ngate na pengwe Ya ema Emmanuel Ya ema nanga Nachale kati ya motema nanga Bipai biso na zotambola na yo Yonde zamba banzela na yo Zela nyonso na zotambola na yo Sayo motema pasyo Kotika ngate na beba Ema nanga Ya ema nanga Ya ema nanga Ya motema Ema ya mabazo Ya ema ya motema Ema wemyo Ema Semora loboko ya ema Dosange ni sungi na yo Oh ya ema Oza Nzambe na nzoto bato ya masumu komikisa basumu kiema Ema nanga Bakutu ozali molongisi ya baïba On l'appellera Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth qui est parmi nous Mawa mingi esalaka ngayo Tango namonaki kulusu kolona Yonganga kine kulusu Tout est accompli pour nanga Okisama po Yonganga kine kulusu Tata olimbisa bango Mame Yonganga kine kulusu Tata elimbisa bango Limbisa masumu nanga Yesu Yonganga kine kulusu Tata tout est accompli Okisami accompli Polanga Melesi mingi ya ema Atondi mingi kolo Nazotonda yo ya ema Melesi mingi tongwama Ya ema Ya ema Elombe
se kutukoloba te nyonso mpona koluka yo ya emara nanga ya ema ya motema monisa loboko ndaema moso yanga jaema motema nanga wapi okolo nanga moya miso nyonso